Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo tobombelaki bino na pokwa ya lelo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokotalisa bino bamakambo oyo ndenge nini bato ya UDPS bakomi kolinga kosala neti kobomba mabe oyo leader na bango asalaki pona kolinga kotalisa na mokili ete oyo Tshisekedi alobaki bato bayokaki mabe Tshisekedi alobaki bongo te bango bazwi ba modifie yango. Lelo tokolakisa bino yango pe tokotala ndenge nini bato wana tango bamibengaka ete bato ya mayele tokoyeba soki bazali bato ya mayele ou bien bazali kaka kolanda Tshisekedi na sima lokola bamalanda ngombe po ete bazali koprofite na bambongo oyo tango nyonso tu balobaka ete parti eza na mbongo te bopesa mbongo bambongo eza kokota bango pe baza kozwa mwa bamiete bazali kotya ekomi lokola coopération ya bango bato ya UDPS na président na bango. Po ete bandeko babolingo boyokaki bomonaki émission oyo toutaki kosalela bino mikolo mibale elekaki oyo tolakisi bino ndenge nini Tshisekedi atelemaki liboso ya kamera pona kopesa numero na ye ya compte kosenga mbongo po ete azalaki lisusu na confiance te na ndenge situation oyo elekaki na mbongo oyo bapesaka mbala ya liboso na badiaspora congolaise soki na bana na ye bakombata tango bakomaki na Kinshasa boyebi ndenge nini bakendeki badokoli bambongo wana oyo bato balobaka ete basupsokanaka tango mosusu mubake moto adokolaka yango esalaki nete bimisa bamakelele me bakalme moto pe sikoyo bandeko tala Tshisekedi asa montaki na créneau pona kopesa numero na ye ya compte koyebisa na bato ete soki olingi kopesa compte mbongo na compte ya UDPS tala numero yango me tango apesaki mokengo ake na Afrique du Sud tala bana oyo ya mike bato na ye oyo bazalaka awa bakamati lisusu baye babimisi numero ya compte pe babandi kosenga bambongo po omona ete bakomi nde kosala bacommerce. Bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko oyebi ete bato mosusu ondire bazali kozwa mayele na bango bakumisaka tango nyonso bazali bato ya mayele me bakomi kometre mayele na bango anje likolo ya mwa basentiment moko boye oyo ekoki koporte rien na mboka na biso. Bandeko babolingo ezali likambo ya kokamwa pe soni mingi na banzi ete ngai mama Rosalie nazali moto oyo natangi bakelasi ya makasi te po lelo nazala ou bien docteur ou bien nasala ta likambo moko boyo baloba ete nazali nani licencié en ndenge kaka ekoma o gradué en mais raisonnement na ngai nayebi ete lolenge nga na raisonnaka soki tolobi ete tosangana tozala ebele na baraisonnement oyo ndenge nazalaka na yango en tout cas wana nazali koloba yango ya solo une
petite partie ya Congo ekoki kozwa pe mwa solution. Parce que nazali komona bato bazali koya o Tshisekedi licencié soki nani o docteur en droit ba makambo kaka ebele mais tango tozali kotala bato yango makambo bazali kosala ezali kopesa mawa. Ezali kopesa mawa mingi po ete ezali kolakisa teke bato oyo nde bakoki kosala eloko mpona mboka na biso. Bandeko babolingo Tshisekedi ayebisaki bato alobi ete ye alingi azwa Congo po ete soko otali na makambo bazali kotuna soko otuni kaka olingi azwa Congo mpona nini baintere nini ozali na yango po ete soko ozwi Congo okosala bozali komona ndenge azali kaka kobeta tolo na likambo oyo ke soka azwi Congo alingi akomisa Congo un pays de droit. Mais makambo bandeko ezali koleka oyo nzambe azali kolakisa biso ebongi ete biso moko tomona ete makambo bato bazali koloba yango te oyo ezalaka na mitema na bango balobaka yango kaka likolo ya mbebo na mitema na bango makambo ezali mosusu. Bandeko babolingo Tshisekedi agangi alobi ete ye alingi akomisa Congo un pays de droit. Ezali malamu po ete biso nyonso tu tosepeli na likanisi oyo wana ke Congo ekoma un pays de droit. Tango mosusu ye aza koreve mais aza koyeba te ke Congo esi ekoma un pays de droit kala depuis Joseph Kabila banda azwa bokonzi mais ye mpona ye lokola aza koreve likambo te tosepelisa ye kaka lokola alobi ete alingi akomisa Congo un pays de droit likambo te tosepelisa ye. Bon sikoyo toloba ete ye alobi ete Congo alingi akomisa ngo un pays de droit, c'est bien ezali malamu. Mais loko ezali kokamwisa biso Tshisekedi ye akokomisa Congo un pays de droit mais azali kosala ba makambo mosusu oyo ezali kolakisa ete ye moko moto yango makambo alobaka na ba acte na ye eloko moko ezali kolakisa te ke ye akomemela biso un pays de droit. Bandeko babolingo eloko epesi ngai mawa pe pasi pe na ye komona ete na bato mosusu balobaka ete bazali bato ya mayele mais na kati ya IDPS babiloko bazali kosala yango nalobaka ete bandeko soki bozali kolanda bato bayaka kaka ngai nazali licencié ngai docteur bato wana nde bazali kokunda Congo na libulu po ete bango bazali kokanisa mayele na bango nde oyo bazali na yango nde kosala quelque chose mpona Congo alors que po ete Congo ebonga ezali te diplôme na yo oyo ozali na yango o se croire que yo ndo yebi mingi te Congo po ebonga ezala ozali docteur ozala ozali moto apusu ozala ozali moto onikaka machine afufoza kosangisa kaka mayele kozala na mayele ya malamu kosangisa kaka biso nyonso moto na moto kopesa ide na ye soki ezali malamu totongi mboka. Parce que toye komona bino bato ya mayele bozali koganga na poto ba makambo ozali kosala ezali kopesa mawa. Ngai kutu nazali koyoka soni koloba ete bato ya mayele o ndenge bolobaka bino ba docteur bino ba dani ba avocat banini ngai nalobi ete na minute oyo ngai pona mona ete moto azali mayele na kondima ye soki azali kopesa implis pona mboka na ye. Bandeko babolingo na kopesa bino exemple moko ezali na tata moko kombo na ye Guilain Yembo azali kaka na kati ya IDPS bayambi ye na chaîne ya bakongolais oyo bino nyonso tu boyebi bazali kotuna ye ba makambo oyo nyonso Tshisekedi asalaki na oyo alobaki na Kisangani ye alobi nini ke non Tshisekedi atindi bato na violence te mais alobi na ndenge ete soki tango mosusu ba militaire ba déranger bango ou bien ba menacer bango ezali na cadre ya légitime défense. Oui, na cadre ya légitime défense. Mais ngai na komona ete tata oyo on dirait tango makambo esalamaka bango nyonso tu bazalaka en dehors ya information na makambo elekaka. Alors ngai na komeka na zongisa tata oyo na kombo ya Guilain Yembo oyo azali membre soki pe secrétaire général ya IDPS na Belgique
ngai na kolinga nano nameka kotalisa ye ke makambo ya aza koloba nayebi te soki ntango mosusu aza kolala pongi ou bien azali koloba tika kaka loba mais à se rendre compte te na babiloko eloba mi ezali babiloko teke bato bayoki na matoi mais ezali babiloko bato bayoki ndenge ne Tshisekedi ye moko alobi ezali teke de bouche à l'oreille mais bato bango moko bayoki Tshisekedi alobi boye alobi soki bozali kosala marche bomoni basoldat baye babandi komenase bino alobi boye bolanda soki bozali ete mibale bien misato bosangani boatake ye soki akimi akei tina kan bolandi ye tina kan soki akomi ti liboso ya mwasi na ye na bana bozwa ye bobeta ye boterrorize ye devant bana est-ce que monsieur Guilain Niembo yebisa ngai terme wana to parole wana o Tshisekedi alobi bozwa ye liboso ya mwasi na ye bobeta ye boterrorize ye devant bana wana nde yo bengi yango légitime défense yo olobi ozali moto ya mayele Guilain Niembo sikoyo oyebisa bato bakongole bakolanda ke yo olobi ete Tshisekedi alobaki yango na cadre ya légitime défense mais toboyi te légitime défense mais yebisa biso sikoyo Guilain Niembo bokende bolanda soldat wana ti na kati ya camp soki akimi ti liboso esika mwasi na ye na bana bazali bobeta ye boterrorize ye devant bana wana obengi yango légitime défense oyebi ete nazali koloba ete bino bato ya UDPS bozali kokanisa ete biso bapeuple tozali bazoba bozali kokanisa ete biso bapeuple tozali kaka bangoto bobo bato ya deuxième république mais bozali koyeba te ke peuple congolais asala muki Tshisekedi aza koreveille aza kokanisa ete ndenge azalaka ete na ntango ya deuxième république ntango tozwa koluka ndani ya kofaire partie Mobutu ndenge azalaka soki alobi kaka ha bato babimi ebele ye aza kokanisa ete biso bapeuple tozali kaka na idée wana ye azoyeba te ke temps yango esi eleka bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko oyebi ete bato ya UDPS oyo batikali bato moko oyo tobengaka bango parti commercial ezali susu parti politique te mais biso tobengaka yango parti commercial commerce na bango eza nini bango balukaka kaka badésordre oyo ntango ebimaka na Congo après bakomi kotekela bato bakarte awa mpona koloba ete mikolo ngunde ekobanda kopesa ifo kosomba bakarte ya UDPS baza kotekela bato bakarte ebele mpe bazali kosenga bacotisation mpona nini mpona président bandeko bato ndenge ezali wana ko kaka peuple bazali koloba ete biso toza koloba mpona peuple toza koloba mpona peuple mais kaka bango moko bandeko soki ozali mutu ya boule ozali moto ya mayele okomona ndenge nini bazali koutilize peuple wana bandeko babolingo likambo ya kokamwa ndeko mobali oyo na kombo ya Guilain Niembo akozwa bato lokola bazoba akanisi bakongole bazali bazoba journaliste atuni mpona likambo ya autorisation oyo ezalaki mpona avion alobi ete ndenge bakendeki mpona kosala mobulu mpona kozwa autorisation alors que autorisation ndenge ezalaki wana bake kosala menace babiloko moko ya bongo ye alobi nini ke non omoni ete Tshisekedi azalaki na avion ya liboso alingaka ya nango ntango makambo wana esali neti erate sikoyo avion nde alingaki ya nango ekomaki avion mibale mpona nini bino bato oyo bozali kokosa boye oyebi ke bozosisa valeur na bino meme liboso ya bato meme liboso ya bana na bino bozosisa valeur avion nini ya mibale oyo Tshisekedi azalaki nango premier avion ale ntango baautorité ya Kinshasa baboyi kopesa autorisation ale bayi kochange avion ndeko Guilain Niembo boni lokuta ya boye tata oyo yo lingi ozwa bato neti banani okanisi biso bakongole tozali bazoba bino bokanisi ete bozali kaka na bagene na bino bobanda kosala na ntango ya Mobutu ya kala eke bato ya Kinshasa biso bato ya poto tozali na badifficulté mpona koyeba makambo elekaka na Kinshasa ezali kaka nde soki moto alongwe na Kinshasa ye abandi kobetela bino bamasolo boye botondeli ye po ete wana nde ezalaki bainformation bato babandaki kaka kozwa de bouche à l'oreille mais sikoyo Congo esi ekomi développé tokomi kozwa bainformation ya Congo 24 heures sur 24 likambo eleki lelo toyebi yango
lika makambo yo Guilain Yembo aza koloba ke Tshisekedi azalaki na avion mosusu tango ba manœuvre ezalaki banini ba changer avion boni lokuta boy est-ce que yo kanisi ete bato bazali bangoto bobo yo kanisi oyebi teke ata na internet awa soki lelo tolobi toluka tokota même na dossier ya aviation civile ya ba sud-africain to poser question na bato wana po ete na ndenge ya makambo olingi koluka information yebaka ete baboyaka kopesa moto te yo kanisi soki tokoti na ndenge ya situation ya aviation civile ya ba sud-africain tolobi to poser question soki mpenza Tshisekedi azalaki na avion mosusu esalaki retard yango na ete ntango bato ya Kinshasa batindeli autorisation te bayi kochange avion oyebi teke tokoki kotuna donc bino bozokanisa ete kokosa bozokosa ezali kaka na moment etango ndenge tozalaki na moment ya deuxième république po moment ya deuxième république Mobutu alingaki teke bakongolais bazala na communication na bato bazala na Congo akataki mpenza communication na po ayebi ete soki kaka tiki communication na ndenge Kabila tiki lelo bato bakofungwama yango na tozali koloba ndeko Guilain Yembo lokolo oza na titre ya monene na kati ya nini ya IDPS tango oye liboso ya kamera yaka kosala badefense na makambo moko oyo ezali juste koyakanga te po ete bapesi yo kombo soki secrétaire général ya IDPS oyekanga na liboso po ete obanda kolobaloba ngulungulu makambo olobi eza ta na nzela te omoni ndenge journaliste atuni yo ke ye azokotinda bato po ete bakende na baprison bakende kobimisa bato boyebi teke bakobimisa bacriminel na banani okomi kobetabeta monoko kolia mino oza koloba ete Tshisekedi azali na réseau tindi bato est-ce que Tshisekedi mpona bato mpo babimisa bango na prison ezali Tshisekedi azali na droit nini oyo ya kobimisa bato na prison ye azali kaka wana mpona koutilize peuple ye azali kaka wana mpona koutilize bato me bato bakufaka na kombo ya IDPS Tshisekedi asasala nini na meme na bafamille na bango asasala nini bozali kaka wana mpona koutilize bato komonisa bato pasi mais bato basi ba comprendre ba peuple ba comprendre qui est Tshisekedi maintenant bokosaki mais nzambe sikoyo atie bino penza contre mi nzambe alobi ete oyo bosalaki suka na bino ekoki bomoni ba makambo nyonso ndenge bozosala ezosimba te bozomona tala kaka bino moko bandeko tango tolobaka toyana ba scorpion noir bandeko tala bata IDPS na Belgique kuna kaka na masolo na bango babeta ko ya Kinsweki balobi nini balobi ete Tshisekedi asali mabe alors que likambo wana discours wana ndenge penza makambo wana elobamaki na ndenge asese il fallait ndalobela ngo na Kinshasa po trouble bandela na kini yeke kolobela ngo na Kisangani omoni donc koloba ete bozalaki na programme ke discours apesi na Kisangani alingaki aloba ngo nde na Kinshasa bomoni siko alobeli yango na Kisangani bino siko pona bino lokola alobeli yango na Kisangani yango na ezwi impact te donc bolingaki kalobela yango na kini po bolobi ete bato akini nde moto lokola baza kuna nde fale mobulu ebandela kuna bomoni nde nzambe aza koconfondre bino ezali pasi mingi mpe mao yango na tolobi ete oyo bazali kokanisa Joseph Kabila azali ngoto bobo bazali komikosa me bandeko babolingo na kozonga nsima mwa moke na kotiela bino discours ya Tshisekedi ndenge apesaki oyo alobaki na Kisangani mpe nsima na yango na koya kotia mwa badefense maloba oyo monsieur Guilain Yembo soki secrétaire général ya IDPS oyo alobaki oyo azali kutu na contradiction makasi na discours Tshisekedi apesaki na ba défense oyo azali kosala azali toujours à côté et puis bongo bato bandeko bino moko botala bo balancer botala ndenge nini bato bazali kotambusa parti ya IDPS na désordre yango na ete ngai nazali koloba yango ete parti oyo ya IDPS ezali parti oyo ezali koluka moyen ndenge nini ya kobenda kaka ba peuple mbongo Tshisekedi ayebika koleka te me babiloko azali kosala yango mpona nini mpo soki aleki te ezala justification na ye po ete azwaki engagement deja ya makasi epai ya bacombattant ozomona mpo ezala justification aloba ete bomoni te nasalaki quand même banini
po ebite soka sali loko te na bambongo makambo bayokanaki na ndenge ya sese bato mosusu nazali ko apprendre bino bato mosusu bapesaki na IDPS bambongo penza ya ebele po na nini balobi ete bambongo wana Tshisekedi fo asala makasi yezo bokonzi po bato wana bazonga yango na Tshisekedi na minute oyo azali obligé asalaka mo babiloko moko boye po ete ata soki esimbi te ayebana ko se justifier mais azoyeba teke na age na ye aza kobima papa ngoto bobo. Papa Botamba na kosenga na yo tiela biso babilili parti oyo Tshisekedi asalaki discours na ye na Kisangani sima toye kocha ndenge nini Monsieur Guilain Nyembo oyo azali ko défendre bozo mona kaka tango moto azali ko se défendre maloba azali koloba na oyo Tshisekedi alobaki ozo mona kaka azali à côté donc azo pesa kaka argument ndenge mosusu alors que Tshisekedi maloba na ye ndenge alobaki azalaki clair et net. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Yango wana boyokaki mokolo yokona na pesaki ultimatum na bato yo ya Kishasa bakangi bakombata na biso na Kishasa Mbujimai na Lubumbashi na pesi bango mikolo mine soki batiki bango te na sengi Kishasa base ya Kishasa pour kende kobuka prison ya Makala kubuka prison ya Makala mpo babimisa na makasi bakombata na biso illégalement arrêté. Mais malheureusement préparation ya bakombata ezaki malamu te batindili bango ebele ya bapolice bapanzi bango na liboso na bino naza kozongela ultimatum wana na pesi na gouvernement Kabila tozali lelo le 11 awa naza koloba wa UDPS Kishasa aza koyoka ngai awa naza koloba wa na pesi Kabila na gouvernement na ye 48 heures samedi oyo soki bakombata ya biso bakangami na Mbujimai na Kishasa pe na Mbujimai babimi te na lobi na bakombata ya base ya Kishasa ya Lubumbashi ya Mbujimai que en tant que président il y a parti na pesi bango ordre il y a pour se mobiliser nombreux bakende sika bakangi bakombata na biso babuka ndako nyonso mobimba epai mosusu boyebi ndenge Monsieur Mende Omalanga oyo tubengaka Chaku National boyoki ndenge Mende akangi radio télévision moko na Kishasa eza koloba vérité radio télévision ya ndeko na biso Roger Lumbala akangi yango
na ye mpe napesi ultimatum lelo kozali mokolo ya jeudi 11 vendredi 11 ye napesi nini te lobi samedi samedi mende oyo aza koyoka ngai sikoyo ata akosi ayoki ngai il faut afongola radio ya lumbala ebanda kolosala banda lobi samedi bakombata ya base na Kinshasa naza kulubawa ntango naza kulubawa baza koyoka ngai malamu na secrétaire général ya parti Jacobin Chaban azwi ordre epai na ngai mpo asala mobilisation totale ya ville ya Kinshasa mpo te lendi na midi soki radio wana efungami samedi te base bobimba Kinshasa nasengi bango bakende na biro ya Mende Omalanga bamatela ye na biro na ye eza na tour ya télévision baterrorize ye makasi makasi kote ayeba te makambo na Congo échanger awa na province orientale nasengi bino boye ezali biseki te bozali na pouvoir réel na Congo. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Banda lelo, bosakana lisusu na mutu moko aye o nakangi yo naza police te. Et si vous allez, c'est pour vivre que dans la mamie, vous voyez, vous terrorisez. Soldat to policier akimi na kati ya nakana bango kolanda ye tikuna mon Dieu.
Jungle na Congo a lobby 51 ans. Donc ça veut dire que le régime à Mobutu est qui jungle, régime Yakabila père est qui jungle, régime le président actuel paix est allé jungle. Mais pour la nini, Papa Etienne Tshisekedi a bengaki batuteke bokende bozo ba prison en 1992, 94, 95. Pourquoi il n'a jamais dit ça? Pourquoi bengaki batuteke bokende bozo ba prison, bobeta ba policier, bokota tina ba camp militaire na 99, na 2000 temps où Laurent Désiré Kabila était là. Pourquoi il n'a jamais fait cet appel là? Mais kaka sikoyo, et ça comment on la mona muke? Alors, histoire, ils ont raconté ngaï. Ils ont dit que non, donc, depuis, bah, on a société, on a Ezaki, bah, élection. Donc, on a dit que non, Mobutu, tout ça, élection. On a dit que avec Laurent Désiré, Zaïk, élection, Etienne Tshisekedi, Zaïk, candidat, et qui a appelé Batouté Nanini. On a dit que en 2006, Tshisekedi, Zaïk, candidat, et qui a appelé Batouté Nanini. Non. Tout ça, face à Moutou, Aza candidat, face à Moutou à prendre responsabilité devant la population congolaise, à promettre que je vais me battre pour des élections libres, démocratiques, transparentes. Et tout bakisi au baron babakisi apaisé, mais apaisé on a biso à toi na responsabilité à membre apaisé, biso ba tous na armée té, biso ba tous na pouvoir té en place. Biso ba tous ne quoi attaquer ba tout. Donc il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités. Mais ce Etienne Tshisekedi na munoko na ye azali ko assurer responsabilité na ye pour protéger Banamboka. Il ne va pas laisser les gens encore une fois se laisser massacrer. Donc ça c'est quelque chose ezali très important pour naye. Je crois que ezali plutôt une mauvaise foi, yabato bazali kolandaye, ezali une mauvaise manière de comprendre version au yé alingi kopesa na peuple congolais. Parce que ceux qui botali même ba médias communauté internationale, je crois, ou bien les médias au Bazali qui ont rapporté à propos naïe, Bokomo a été à lobby très bien. S'il vous arrivez que Bamba attaquez Bino, si vous arrivez que attaquez Bino, si vous arrivez qu'on vous terrorise, alors défendez-vous, c'est la légitime défense. Mais demande de quota quitté, papa. Demande, il y a UDPS n'a pas eu compagnie RNT. Demande à compagnie aérienne et quota qui le 9. Le gouvernement peut s'y répondre le 9. Oui, mais Ouanozolo Bao et Salemaki d'urgence parce qu'il a fallu redemander parce qu'il y a eu un problème technique par rapport il y a un appareil il fallait qu'il ait décollé avant, d'accord? Donc il a fallu réintroduire encore une autre demande. Donc c'est de ça au Yozoloba. Mais au non c'est ça mais il faut les avoir rapporté. Donc Mais c'est Niembo. Yo moto zali kosala makelele ya na poto pona Tshisekedi wa Mulumba. Tala ndenge basala héros national. Tala ndenge ateka motu ya héros national. Na ndimiete ozala na yo ata mongamba ya ba pêcheur ata ya balobi mbisi na fleuve Congo ke okende kozala mongamba ya moto oya tondi na makila ya héros national. Vraiment ezali pasi pe mawa ozali kobimisa motoki pe koloba sa memo yeba ete makambo ya sila kosala na ba ene na yo ozali kokanisa ete ozali kolinga po o blanchir ye olakisa na ba peuple ete Tshisekedi nde moto ya malonga mais na banzi ete na minute oyo batetela oyo bakomona yo ndenge ozali kodefendre un diable comme ça, oya azali kolinga kobimisa bato mosusu nde ba diable, mais ye azali kobosana pe azali na makila ya héros national Patrice Emery Lumumba ke lelo alingi amibimisa mosantu na banzi ete batetela oyo bazali kotala yo monsieur Guylaine Niembo na banzi ete mingi bazali kolela pe balobi ete mwana oyo azali nde kosala mosala ya kiboyi epai ya Tshisekedi. Suprême, Mobutu se l'accordera 6 jours plus tard, quand il destituera le Premier ministre Évariste Kimba et le président de la République, Joseph Kasavubu.
6 mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dirigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et 3 autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. En cette Pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des Martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce show lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda bouti komona ndenge nini ba raisonnement ya boye yango nde o bazali koloba ete yango nde ko faire avancer mboka na biso Congo soki bazwi bokonzi. Bandeko tango moto oyo to ndeko mobali oyo na kombo ya Guilain Yembo azali koloba ete bato bazali kokufa ba makambo ndenge na ndenge. Mais azali kobosa na tango ya azali kosala makelele pona koloba ngai nazali kotala ye nazali koseka mingi. Ye azali kobosa na ete moto ye azali kolobela Tshisekedi azali sanguinaire atondi na makila na maboko. Na ebite naza komona ete azali na kombo ya Niembo. Soki natali malamu kombo ya Niembo ezali kombo ya batetela. Mais soki omoni motetela azali ko défendre moto oya boma héros national na kombo ya Patrice Emery Lumumba. Et puis ye azali ko défendre moto wana c'est que pona ngai na kobenga yete azali lokola boyi to mwana ya mosala mwana ya bitinda. Mais c'est Guilain Yembo oyo azali koyeba teke Patrice Emery Lumumba azali lokola papa na ye. Wete soki lelo batetela lelo bakoma kolobela bango pona makasi oyo Patrice Emery Lumumba asalaka yango ete lelo tokoma kopesa pe batetela lokumu po ete wana ezali symbole monene. Mais tala moto oyo na kombo ya Guilain Yembo soki azali motetela ezali mawa mingi azali koyokisa patrimoine ya batetela soni ezali lokola azali akei na tombe ya Patrice Emery Lumumba azali koniata mikuwa na ye pona kofinga ye lisusu. Na kosepela mingi kutu soki ndeko oyo Guilain Yembo na kokaki ete azata na parti ya balumumbiste na koloba sava. Mais akei kosalela moto oyo atambolaki likolo ya mikuwa ya héros national na bango. Ezali pasi mingi pe mawa. Tango mosusu Guilain Yembo oyo lokola azali moto azali ko ignorer makambo. Mais na kosenga na papa Botamba balancele biso susuli image malamu malamu. Image to sengi yango pote alakisa na moto oyo Guilain Yembo ke ndenge nini yo zali kokende kosalela moto oyo atambolaki likolo ya mikuwa ya héros national Patrice Emery Lumumba pe oza koya na liboso ya kamera ozali ko défendre ye ozali lokola mwana ya mosala boyi penza ya baboyi pe mosala oyo ozali kosala pa ya Tshisekedi ezali mawa na bandi batetela tango bazali kotala yo ebelema ya miso ezali kokita batetela ebelema ya miso ezali kokita ndimba kutu osalela na yo ata kengo adondo sava osalela ata moto mosusu sava mais kokende kosalela Tshisekedi oyo ezalaki ete aza komona ndenge ni baza ko maltraiter Lumumba atelemi na sima ya Mobutu et puis azali koseka même. Donc loba ete a foulé mikuwa ya Patrice Emery Lumumba na makolo na ye. Lelo yo pe bazali komona liboso ya nani ya kamera ozali ko défendre
moto azali na makila na maboko ya Patrice Emery Lumumba ozali penza motetela ya Tchanana na yebi te batetela bazalaka bato ya mayele yo ozali motetela ya Tchanana na lingai kudu balo batake ozali membre ya IDPS movandi kimia mais koya ko défendre ba makambo oyo ezali ata na nzela te oza ko défendre moto oyo atambola afulaki mikuwa ya Patrice Emery Lumumba na makolo na ye tango mosusu bokolo ba ete boye me tango deja yebaka ete na kozongisa bino mwa mokesi mabandiko boyebi tango Yudas atekaki Yesu après Yudas tango ye komona asalaki mabe akei pa zongisa mbongo oyo epa ya bayuda balobi biso toza na problème te ye lokolo so tekaki moto wana biso mbongo tozoka te tango azongisa abwakeli bango mbongo bango bazwi mbongo na bakei kosombela yango bilanga na balobi ete bapesaka ye yango kombo bilanga ya makila ndenge moko mpe ezali tala ndenge Lumumba ndenge Tshisekedi ya participa bateka Lumumba malgré bato mosusu bakoloba ezalaki bato asiya me bandeko tango bino bokomaka bolobaki ete bino boyebi histoire te bato asiya oui bato asiya mais tango bato oyo bazali kosala action mpona kokanga Lumumba est-ce que ezalaki bato ya siya est-ce que eloko nini ezangaki po ete Lumumba azwaka courage ya koloba bana bamindele non esika ya oui alobi non mais Tshisekedi otango bayebi ete bango balingaki Congo bayebi ete Patrice Emery Lumumba mpe azalaki kobunda mpona baintérêt ya peuple mais mpona nini na tango wana tango mpe bato asiya bayebisaki bango ete na bosala balobi non oyo tozali kolela nano intérêt ya mboka na biso jamais makambo bozotinda biso tokosala te mpona nini basalaki yango te mpona kolakisa ete bango mpe bazali kaka bato oyo lokola babomaki kaka Lumumba oyo nyonso baexplication bozali koya nango ezali pamba papa botamba tiela biso nano babilili mpona kolakisa na monsieur Guilain Yembo atala ndenge nini moto oyo azali kodefendre atala ndenge nini atambolaki likolo ya mikuwa ya héros national ndenge asakanaki na ye ndenge amonaki héros national pamba alors que lelo ye azali kobelela azali démocrate mais un vrai démocrate oyo azalaki na mboka na biso ye aparveni koteka ye bandeko lelo ndenge ezali wana bandeko Patrice Emery Lumumba soki natuni lelo epa ya Mese Niembo oyo azali koya na liboso azali koloba oyo nga nazali koloba ete soki azali motetela nga na koloba ete azali motetela ya Tchanana ngai na koloba na Mese Niembo depuis ye azali na IDPS mokolo nini asa yoki ete chef na ye to mokonzi na ye ya IDPS afungoli monoko mpona kotanga ta kombo ya bapeuple kombo ya Patrice Emery Lumumba devant bapeuple mpona nini nakoka kotanga yango te parce que ezali neti tabu ezali neti ligoro de evanda na libumu na ye ou bien mikuwa ya Patrice Emery Lumumba evanda na libumu na ye yango nabangaka soki atangi kaka kombo wana on dirait biloko ya Patrice Emery Lumumba eza na libumu na ye ekoningana yango na bandeko babolingo ebongi malamu Monsieur Guilain oyo akanisa ou bien soki ntango mosusu azali na parti ya IDPS mpona azali koprofite na ndenge ete bambongo ya bakarte eza kokota mwa mike azali komonana mais akanisa malamu koya kodefendre moto oyo afula na makolo na ye mikuwa ya Patrice Emery Lumumba peti lelo atikala meme koprononce ata mo ya pardon Guilain Yembo esika batetela bazali komona baimage oyo batetela bazali kolela kokitisa mai na miso bakoloba ete oyo mwana ya bolole boye ndenge nini aza kosalaka mpe badefense ya makambo ya lokuta aza kokosa bamakambo ezali komonana likolo ya moto oyo abomaka héros national ye okanisi ete Tshisekedi azali démocrate soki azalaki démocrate ye moto ya liboso alingaki atelemela bamindele na moma oyo babandaki kosala kope mpo ete bango nde babima batraître mpona koluka koteka moto na ye ezali pasi mpe mawa papa botamba balancele biso baimage mpona kolakisa ke niveau nini moto oyo azali kokanisa moto ya mayele na kombo ya Guilain Yembo niveau nini oyo ete lelo
ndenge makambo aza koloba na banzi ete batetela bamoni ye penza zéro pamba soki azali kolanda yango mpona baintérêt quelconque ntango mosusu Tshisekedi na lokuta asi alobi ete akopesa ye poste ya monene yango namoni aza kolanda me yebaka ete ndeko Gileni Yembo nazali koyebisa yo sekele moko kobosana te tia yango na motu na yo moto nyonso tu oyo azali na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko na Kongo akotikala kosala eloko te olinga te ata obeleli ata olobi makambo ndenge na ndenge mpona Kongo ya Tshisekedi okotikala kaka moto ya pasi na pasi po ete makila oyo ezali epai ya Tshisekedi na maboko ya Patrice Emery Lumumba ezali nde malédiction ya génération yango namoni ete bakambaki Kongo basali eloko te momoni tango Joseph Kabila zwi lokola azalaki na makila ya Patrice Emery Lumumba na maboko te tala makambo nyonso pepele tokoki kaka koloba kaka mpo na Lumumba te azali lisusu na makila ya bakimba na banania na maboko po mona kaka motema mabe oyo azalaki na yango alinga kaka na pasi bato nde bakomprenaka te ye alingaka nde peuple atikala na pasi tango peuple azali kolelalela ya luka moyen moko ya komibimisa mpo arenie mais mbalo tolobi ete jamais kolonga papa Botamba tiela biso ba image pona kolakisa na monsieur Niembo comment expliquer moto ya azali ko défendre ndenge nini ba événement sala ndenge nini atekisa moto ya Lumumba participer na la mort ya Lumumba ndenge nini a participer na mort ya bakimba lisusu ate vraiment ezali participer mawa na ebi ete Gileni Yembo oyo esika ozali batetela tango bazali kotala bazali kolela balobi yo mwana bolole boye ndenge nini azali kolanda nini epai ya Tshisekedi batetela na koyebisa bino boye azali na babiloko mibalo azali kolanda ezali tango mosusu Tshisekedi asa promettre poste pe eloko ezali kotinda ete kangama po ete mikolo yo bazali kozwa bambongo mpona koteka bakarte ya ba-IDPS na makambo etali ngunda yango namoni eloko mpe aza kodiembela yango wana makambo tozali koloba ezali un vrai mutetela akoki kosupporte moto lokola Tshisekedi te baimage s'il vous plaît papa Botamba bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe na banzi ete ndeko monsieur Niembo outi kolanda Gileni Yembo outi kolanda pe outi komona ndenge nini moto yo ozali koloba ete ozali mosali na ye ndenge nini aboma héros national lelo soki héros national azalaki awa na mokili ya biso ya Congo nde tango mosusu yende moto alingaki asala makambo minene po ete yende azalaki vraiment molobeleli ya peuple Tshisekedi azali molobeleli ya peuple te azali moto yo alandelaka ba intérêt na ye personnel Congo oyo abetelaka tolo Congo mboka na biso tolinga Congo tolinga ye aza koloba linga Congo bomituna atika nini na kati ya Congo atika eloko te bambongo nyonso to ayibaki na Congo Tshisekedi asombeli yango bandako ebele na Belgique kaka na ndenge ya mayele achecha yango na bakombo ya misusu bakombo ya bana banini mais yango tozali koloba bandeko ye akoloba siko ya kobeta tolo ye ndeke ya koki kosala quelque chose pona Congo bandeko botika ko rêver yango nazali koloba ndeko Niembo ebongi malamu oluka ba mikolo batetela o bayebi histoire bien bavandisa ona se babetela o histoire komona ye mutetela esclave ya Tshisekedi na kokamwa mingi ozali ko défendre moto azali na makila ya héros national na maboko donc yo moko poko kozali kaka mwana ya libabe ozali mwana ya libabe po ete nayebi te mikolo lokola pe IDPS sango namoni ete bakarte na bango eza koteka mabato bazali baignora bakokanisa ete soki tosombi bakarte ya IDPS nde bangunda na biso ekosimba mikolo mpe bokangami kaka kotena bozala kodiembela me bafoti ya minene o président na bino azali kosala soki Tshisekedi bozali kokoka kokorige na yango te ezali pasi mingi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na koloba na bandeko bakongole ezali mawa pe pasi komona bato mosusu oyo ngai ndenge nalobaka lelo bato mosusu bazali ko défendre ba makambo mosusu oyo
bakokaki ko défendre yango te. Bandeko ba bolingo. Lelo bato mosusu bazali kolinga ko bimisa Tshisekedi Monsanto. Bozali komona ete Tshisekedi nde asimbi solution ya Congo na maboko. Ah non. Tshisekedi soki azali na malédiction ya Congo na maboko tokoloba oui parce que lelo soki Congo azali ko s'enfoncer kaka na kati na ba problème. Mais ndoki azali wapi ndoki azali Tshisekedi. Parce que likambo ya kokamwa bandeko. Lelo mutu nyonso na kati na Congo tonga za komona ndenge Congo azali kotongama, azali na esengo. Kaka la seule personne Tshisekedi oyo ya azali koloba ete non ndenge ezali wana. Sans ye eloko moko kosalama na Congo te. Mais alors que makambo ese salami déjà na Congo, omoni ki motema mabe. Asali kutu bambule belé na Mobutu. Asali na gouvernement ya Mobutu. Richesse atikeli ba Congolais ya ko signer kaka ba mikanda pona ba pendre ba kimba ya ko teka kaka Lumumba. Donc mawa mingi mawa. Omoni ndenge makila ya Patrice Emery Lumumba ezali ko troubler. Botala ba makambo mosusu azali koloba. Azali koloba ba makambo mosusu ezanga tina. O ezali eta na nzela te. Naza koyeba te Tshisekedi ndenge azali wana. On dirait makila ya Patrice Emery Lumumba eza ko bouleverser mutu. Yangana batu musu ba komo soupçonner est-ce que mutu na eza ko sala ko zala te kaza liboma. Yangana tolobi bandeko. Makila oyo bango batangisaki ya héros national eza makasi bandeko. Makila wana ti lelo ezali ko agir. Mutu ko sabino te. Tala bazwi mboka ngo tango bateki Patrice Emery Lumumba. Bazwi mboka na Mobutu. Tango batikeli bango mboka ba Belge batikaki presque tout. Biloko nyoso bango basimbaki na kati ya Congo. Ate eloko moko e réussir ezate nyoso tout. Et baby donc ti mboka yeko kende penza na kati na libulu. Yango wana bandeko ba bolingo. Nazali koyebisa bino ete ba makila wana oya bato bango baboma ezala ya bakimba ezala ya ba nani Lumumba yango nde ezali ko troubler mutu ya Tshisekedi lelo makambo tozali koloba bokanga yango lelo te bokanga yango ata lelo te ata un jour bokondima naza koyebisa bino ete makila ya Patrice Emery Lumumba makila ya bakimba ya banania oyo ndenge lelo batangisaka yango lelo komi ko réagir eza ko troubler mutu ya Tshisekedi yango Tshisekedi akomi koloba makambo susu oye moko aza ko se rendre compte naza sur baba propos oyo atendaki kuna na Kisangani na banzi après ba discours wana tango akendeki na chambre moko avandi aza ko mituna en tout cas na lobaki nini pona ko lakisa ete makila ya Patrice Emery Lumumba na makila ya bakimba ezali ko troubler ti lelo et comment ezali neti amela makila wana esala neti lokola masanga ya lotoko epesa equity soki komi na makambo ya politique ya mboka ezali kaka ko bouleverser ye tala Tshisekedi babiloko asali na dernière minute bandeko oyo lakisi penza ke papa ya kuluna bandeko nazali koyebisa bino ya solo oyebi nazali koyebisa bino eza deja na basigne oyo ezolakisa ete ezala Tshisekedi akozwa bokonzi na Congo te eza na basigne bandeko soki botali mikolo ndenge tourne oyo Joseph Kabila asali otali ndenge population azali nango Tshisekedi azokosa botala esika apesaki discours bandeko na Kisangani botala image wana malamu botala ndenge batu bazali oyo bayaki discours botala ndenge espace etikali non Tshisekedi oyo ndenge toyebaki na tango ya Mobutu esika wana yapesi discours soki ezalaki na tango ya Mobutu ndenge tongo tokolanda ye esika wana elingaki ezanga espace elingaki ezala te naza koyebisa bino ya solo espace elingaki ezala te mais bozomona ke mpenza ke espace ezali mpona kolakisa bino ete bato bozo koganga ete Tshisekedi eloko eza te soki Tshisekedi ayebaki ete azali mpenza na batu oyo lelo aza koganga ete ya kogande soki ayebaki ete population nyonso ezalaki nsima na ye Tshisekedi alingaka banda kosala bamanevre te mpona kosala bacamouflage mpona koluka ndenge nini ya
bebisa koluka ba manœuvre po nini azwa bokonzi na ndenge ya makasi alinga lobage botokende na élection po te naza sur mais ye moko ye komona ete na kati ya terrain situation za mobulu yango ete akomi yango no moni ete bande ko mingi bazali ko comprendre te naza ko yebisa bino eloko moko bomoni mokolo kengo ayaki na Belgique Tshisekedi aremetaki ye programme ya IDPS o basalaki na ndenge te basangana soki basangani après bakoyoka na ndenge nini bakokabula pouvoir tango kengo azuyanga kena ngona Kongo atangi kengo atala bi o ba makambo nini o vio ya uti oko kengo aboyaki même ko répondre kengo asali neti a ignorer yango yangana Tshisekedi disco tango atali bo kengo apesi positivité na ete na nini oyo document oyo apesaki ye aye kotala kutu Vital Kamerhe kutu azwaki na ye déjà distance yango na Tshisekedi eperdema déjà ekoti Tshisekedi eperdema ekoti aye komona sikoyo ke ndenge ezali wana nga mpenza esili na bebi parce que ya bandai kotia motema soki basangani ke bato wana baloba ete bon ndenge tosangani boye yo nde kozala président mais ntango aye komona eke eloko moko esalami te sikoyo akomi kaka na ide ke asala kaka bamakambo na ndenge ya gikuluna makambo tozali koloba ezali nde signe ya temps oyo ke lelo makila ya Patrice Emery Lumumba ezali koloba héros national lelo ba makila ya bakimba oya bomaka utaka oya bomisaka utakala lelo bandi koloba Tshisekedi ekomeli ene makila ne pesi trouble na mutu bandeko boko banda pe ko mona kaka ba makambo ko banda ko sala ces derniers temps et ko banda ka kozala ba makambo moko oke boko banda ko comprendre yango te yango na ezali ko pesa ngai mawa mingi ko mona ndeko mobali oyo ngai nazomona kaka ndenge kombo na ezali ko soneke niembo azangi mutetela te soka azali mutetela ayokisi batetela soni parce que mutetela oyebi histoire oyebi makambo ndenge Tshisekedi asala héros national jamais akoki koservir moto lokola Tshisekedi lelo bato batetela mingi baye koyeba vérité batetela mingi babendi nzoto balingi su kosentir kutu parti ya IDPS te baye komona ete ezali parti ya bacriminel Patrice Emery Lumumba oazalaka moto penza alobelaka babindele non esika babindele balobi oui alobi non moto abetelaka babindele liboko likolo ya mesa boyebisa biso mokolo nini Tshisekedi asa lobela babindele non boyebisa bino bato bolobaka ete aza mpo na peuple alingi bamakambo ya bamindele te mais bolobaka kaka mpo na ignorance bamakambo oyo akosaka bino mais naza kotuna bino mokolo nini bino bosi bomona ete Tshisekedi alobeli bamindele non moto alobelaki bamindele non azali kaka moko Patrice Emery Lumumba héros national vrai héros du peuple Patrice Emery Lumumba Tshisekedi nyosu bazali ba héros ya miniato bango moko bamipesi yango na makasi balingaki baprofite nde na ntango peuple azalaki na besoin ke Mobutu akende aprofite mpona koloba ete ye nde héros mais lelo toye koyeba ete azalaki na ye héros ya ngwanzu azali moto oyo yende lelo azali kotia ete peuple congolais azali kaka na pasi yango na tozali koloba ba peuple congolais bolamuka po ete bato bazali koloba ete bango nde bazali kosala po ete mboka na biso kende liboso bango te bango nde bazali kutu bato oyo bazali kosala ete mboka na biso wana ezongaka kaka na pasi bino bomonaka te bandeko soki mboka ezokende bien makambo nyonso eza bien wana bomoni Tshisekedi afietami ye azelaka kaka soki oki kaka o batrouble bandi o bapeuple babandi kosala likambo moko bobo ale wana nde ye abimi bamoma oyo ye aprofitaka oyebi ete bamoma wana ye akoprofite mpo ete amifaire héros ntango wana yebi ete peuple azali déjà na faiblesse aza na faiblesse yango wana ye mibimisaka place wana ayebi ete azali na deux projets donc amibimisi epa peuple na moment wana mpe ayebi ete na ntango wana mpe parti ya IDPS baluka moye batekisa bakarte mpo bato mosusu baya kobwaka bango ndenge ezali wana yeka bastratégie na bango mais Tshisekedi ezali mawa mingi mpe pasi ngai moto lokola ngai en tout cas nayebi ke nalingaka tata wana mingi na ntango Mobutu mais lelo nabimisi ye na motema na nga nyonso
na bimisi po ete na ye komona ete aza manipulateur escroc lelo soki biso bapeuple toza na pasi eza Tshisekedi ya profitaka kaka soki amoni pasi ya bapeuple congolais ale ya ye se faire héros naza koluba mpo na peuple ngai nazali koluba mpo na peuple na dingete peuple azala malamu bobanda kodia mbala misato na mokolo na dingete makambo nyonso to ekende malamu ngai nazali wana mpo na peuple ngai na dingete nasala ya état de droit nasala état de droit na Congo soki na che état de droit na Congo alela kusala pe armée ya malamu na kuluka bapulishi ya malamu oyo bakukenda kuna na kote ya este puna kukengela bamama ya ngwana kaka bamakambo ya lokuta ozolobake okotia état de droit bato okutu yo bacombattant oyo ozokoka ko-encadre bango malamu te ozozala dépasser na situation na bango nde armée nini ya malonga yo kotiela biso na Congo yo soko zwi bokonzi na Congo mais bato wana bagoya ko-envahir yo te bape na ndenge oso komi na oso lembi boye soko osali erreur bango nde kaka mutu nde bakotelemela bakolongole mpe na kiti balobi yo lisusu te yo kantini baza koutilize Tshisekedi lokola ponte po bayebi ete Tshisekedi nde mutu azali na mwa popularité na mwa bakombata yango na baza koutilize ye mais Tshisekedi ezoyeba teke baza koutilize ye oyo nyonso ezali babiloko oyo bamakile balumumba na Anania yango lelo ezali kotrouble situation ezali kotrouble mais moto nyonso azali kokanisa ete Tshisekedi ya kozwa bokonzi na Congo azali kolota wana babengaka yango ndoto ya baba please Tshisekedi ya komata kokita ta sota bambani na se ayebaka ete nzela eza te porte nzambe asiaka nga ti mukolo ye moko akotelema liboso mpo asenga peuple pardon na makila ya Patrice Emery Lumumba na bakimba oyo bango basopaka na ba histoire na bango ya lokuta na Mobutu ba yeko kosa yeko bakimba balingaki basala nani coup d'état bani ba jeune na bango na Mobutu po bamonaki ete tangu bakimba bazalaki na babandaki kotia bango pression banini ba yeko tala ba biboto banana ko éliminer na bateau baza ko tia biso pression na makambo ya gouverner nani na gouvernement na biso to kosala wana basi ba yebi basi ba tekisaki déjà mutu ya héros national nde ba yeko botela sikoyo ba kimba ba makambo mais Tshisekedi ayebaka ete malédiction wana makila ya héros national makila ya bakimba ayebaka ete meme bana na ye ezali likambo ya sala ekolanda génération na famille Tshisekedi ekolanda génération na famille Tshisekedi bino bokanisi ata bafamille ya bakimba lelo balobaka te bavanda kimia ezala famille ya Anania balobaka te bavanda kimia ezala famille ya héros national Lumumba balobaka te bavanda kimia bino bokanisi ete moto lokola Tshisekedi na pasi oyo bato wana batikala nango na mitema bino bokanisi Tshisekedi akomona clair akozala kaka embrouillère na kati ya Congo mais ntango mosusu bambouillement na ye azali kosala oyo ezali bambouillement na ye ya dernier moment onga naza koyebisa bino ezali vrai oyo ezali tamoso bambouillement na ye ya dernier moment Tshisekedi akokende lisusu na makambo oyo mulai te oyo naza koyebisa bino ezali vrai mpo basini ezali komonisama boyebi bino moko bandeko na bafuite tozwi Tshisekedi azokota meme na Afrique du Sud akotaki hôpital kaka baje ya kokosa ena aza na santé bien banina tala omoni kaka baje oyo président forcé président asala bo forcé mais baza koyeba te biso tozwa bafuite bakanisi ko bacongolais baza kaka bazoba bango bazoyeba te ke ntango Tshisekedi azalaka na Afrique du Sud toza mpe na bato balandelaka évolution oyo bapesaka biso bainformation esika nyonso Tshisekedi azalaka toza na bato na biso yango tolobaka ete tobengaka bango bascorpion noir pamba te mpo bango bakotaka partout ezalaka na makambo mosusu soki tolobi yango boye na bandi meme na bato ya UDPS bakamwaka balobaka me makambo ndenge nini bato bazwi yango tolobi ete biso ndenge tozali wana tozali bato tokotaka partout biso tokotaka partout tozali lokola bafourmi tokotaka partout fourmi akoko kokota na palais royal fourmi akoko kokota partout po ete moto atiaka fourmi ka aza te me ndenge ezali wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo il faut boyebaka yango te Tshisekedi azali nde komikosa eloko eza te me eloko nazali koloba kaka ete ndeko oyo na kombo ya Guilain Nyembo oyo balobi ete soki secrétaire général ya UDPS mpo na ngai na koloba ete vraiment en tout cas
oza penza soki penza ozali ko supporter loba ke ozala na intérêt mo ozana IDPS kuno zoluka moi ba mbongo tamsu ya ba carte ou bien mais soki ozali ko supporter Tshisekedi à 100% que yo penza vraiment tete là donc na koloba ete ozali buchafu ozali penza buchafu na bandi ba tete là bazali kolela bazali ko regretter na oyo makambo oyo zali kosala mais zali wana il faut okanisa malamu yango na tango oyo na kosenga na papa na kosenga na mama ozali azwa maloba po ete to continuer émission na biso bandeko na koyebisa na bino ete ndenge zali wana makambo te uti koloba bo banda ko analyser yango bokomona ete tozali koloba dans le vide te tozali koloba makambo ezali très important oyo ezali kolakisa ete Tshisekedi azali moto oyo akomema rien na kati ya mboka na biso RDC. Mama ozali na pesi yo maloba. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini papa Roger ya uti koloba. Vraiment makambo nyonso tu ndenge uti koloba mawa il faut boyeba yango ete. Parti ya IDPS ezali parti oyo ezali ko créer ba désordre mingi na kati na mboka na biso. Donc kanisa ete ezalaka parti moko oyo ekokaki ko sauver un jour Congo mais lelo to ekomona ete ezali parti moko oyo ezali kosala ete mboka na biso ekoka ko avancer te tozongaka toujours kaka na sima. Bandeko babolingo ezali soni mingi tango na monaka ete Tshisekedi azali kofinga Joseph Kabila alobi ete azali mayele te mais tango bazali kotala makambo ndenge ezali kotambola na kati ya terrain ezali kobimondire ke Tshisekedi kuta tangi nani Joseph Kabila moto atangi mingi koleka Tshisekedi po Tshisekedi akomi kosala makambo ndire moto kuta atanga te tokomi komituna yango batitro bapesa ye oyo balobaka oh docteur oh docteur est-ce que ezali ya solo ton ya solo te po ete soki mpe totali malamu bandeko babolingo ata kutu toyebanga histoire te atango ba Tshisekedi soki totali malamu bandeko na tango ba Tshisekedi batangaka kelasi na tango ya ba Belge totikala komona te na tango wana basi babanda kobimisa ba docteur ke tomona ete yo moto asali tango mosusu bandeko alingaki continuer ba cours yango tango zali na gouvernement par correspondance pe ekendeki mosika te mais koloba te na tango ya ba Belge ya si akomaki ke oh akomaka soki licencié à droit wana nde loko wana nde elekelaka nga likambo il faut pe balandela ngo malamu e bandeko il faut balandela yango malamu ndenge kaka bango mosala na bango kotelema koloba ete moto bo alakisa papier atangaka wapi Tshisekedi pe mokolo ezali tokotelemela yango soki pa salisi yango ya monia tokoyebana tokotelemela yango alakisa biso epenza ke diplôme oyo azwa etanke licencié en droit il faut peut-être telemela yango po ete lokute komi mingi bandeko vraiment oyebi bien bandeko nakoyebisa bino eloko moko eloko ezokamwisa ngai mama Rosalie po ntango nazali komona bato mosusu ntango bafingaka Joseph Kabila bazali koloba mais okomona ete kaka bango bato wana baza komona lokuta kati na bango mais escroquerie kati na bango koyiba to kimoyibi vol kaka kati na bango bandeko bino boyebi teke makambo IDPS aza kosala meme ya kozozo bambongo ya bato na poto o bokotise mpona président banini eza babiloko moko baza koescroquer bato indirectement po ete bango moko bayebi ete parti eza na eloko te likambo ya avion wana bino bozomona ya Afrique du Sud avion wana ezali avion moko ke ekobima penza na misu makasi oke baluba wana ya Afrique du Sud basangisi mbongo penza batoki basangisi mbongo po baluka avion emonana avion ezalaki te liboso avion ezalaki te lokola Kinshasa balobelaki yango na bato basalaki nini ekobima na dernière minute avion wana mais ndenge pe ezali wana bandeko bokomona botalaka kaka bokomona bakampagne ndenge eza kosalama bokoya komona ete avion ne kozonga déjà Afrique du Sud po ezali avion moko baluwaki yango po emema ekaka ezongisa ye na Congo yangala tozali koloba bandeko babolingo bato oyo il faut kokeba na bango
kanga ndenge bomona kaka Tshisekedi misu makasi ndoki te boyokaki ndenge aza koloba o avion na ye avion na ngai polo bata avion na zwi na ndenge ye azoloba ke avion na ngai ye Tshisekedi asa sombi avion ba langage mosusu bazali ko utiliser to ebite soki pe makila ya Patrice Emery Lumumba moto ezali ko troubler bango bandeko yangana nazali koloba ndeko Guilain Niembo oyo il faut akanisa malamu po ete ye azali makambo azali kosala ezali neti nde esclave abimi esclave ake kosala ba bato oyo baniata mikuwa ya héros national na makolo na bango ye ndenge azali ona ye il faut asalela bato ya parti ya Lumumba ye kosalela bato baboma Lumumba batekisa Lumumba te makambo tozali koloba bango ezali vrai parce que soki penza ye azali ke moto oyo azali kosala pona Tshisekedi na ndenge tozali komona azali penza buchafu donc ye akoki kolelisa ba congolais donc batetela ebele na partout na 4 coins ya monde akoki kolelisa bango wana ezali netiko kimungamba oyo azali kosala babengaka yango kimungamba tango mosusu aza kozomwa ba mike na ye na ndenge mikolo bamoni ete eza kopesa soki basengi bato mbongo bambongo eza kokota yango na pe epa aza kobenda me motetela akoki kosalela Tshisekedi na makambo oyo te na makambo politique soki makambo mosusu sava me na makambo politique jamais motetela akoki koya aloba ete asala mpo na Tshisekedi po ete Tshisekedi azali na makila ya héros national na maboko Guilain Niembo oyo nayebi ete batetela ntango batalaka ona baargument na batetela baza kolela oyo baza koloba kaka o motetela ya ndenge nini ya zoba boye akei komikotisa na makambo epai ya tato ya sopaka makila ya héros national ndenge nini me na banzi ete lelo akokomprendre yango te mokolo akoya kokomprendre yango ekozala retard Guilain Niembo akosutuka ayebi Tshisekedi te Tshisekedi azali tata ya yanke o ndenge tobande komona bayanke ya kalako o bayanke ya kala nde ya kin ndenge Tshisekedi azaka na barythme ya wana bayanke ya kala ya kin aza wana soki pa kosi okoyeba te ya bandeko lokuta na ye yakaka koyeba na soki kaka bomoni kaka likambo ngo epesi mystique nde boyebi mais Tshisekedi aza na bambata moko na lokuta grave bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini